tu coupé la papa un icône aussi à mboka na biso lambio oyo wapi alakisa ba danse oyo wapi atika pe lisusu atiki pe ba print na ye na kati ya muziki ya Congo ba regret na okoki ko expérimenter to okoki ko présenter en lolenge nini. Bon wana eza choc à makasi po yazaki parmi ba ya o ba porter nga na cœur. Donc ngai azaki parmi bateau na consultera soki na problème. Soki na problème azaki parmi o bateau na obenga pona zo conseil. Et puis ba conseil na e edenga trop na vie. Et naza oui naza na choc mais avant atika biso na benga ki na ebisi na conseil mo rapesa nga et puis na vivre ngo conseil ngo pe sauver nga na vie. Donc Ferrego la organisation il y a Stade de Martyrs na oyo wapi ko za livré le 24 juin oyo il y a année oyo. Mais apparemment et c'est que nous attendons que Godé Lofumbo vous êtes cité parmi les gens qui combattent ces concerts. Alors liboso la caméra soit qui Godé Lofumbo a koki ko répondre na ba o ba oloba que no Godé Lofumbo vous êtes parmi ceux qui combattent ces concerts. Il y a les qui n'abino Ferrego là Godé Lofumbo. Wana eza ba calomnie eza bato a mité ya mabe bato moko be bazali bazolinga ko salir nga ko bibisa babana be kala ba profiter ce qu'on a mambo affaire o tout nde Godé Lofumbo za na TV boy yo tam so kumisa so binani zo kan sangana za moto wana erreur grave donc ngane na boye na za moto na yo erreur grave nga za leki ya shora mbemba et présent o azaki présent nga kufa pepe kale donc naza pena libre ya koloba o na lingi na o ya kokanisa so tozo coopérer na organiser na komi moto na yo naza mtembu ba robeta beta na batala si mazonga ngam na beta banzembo na album qu'est-ce que j'avais dit on ba banzembo na ngam na betango eza bato a mitema mabe bali ko salir nga bandi ngo lelo te baze belé nga na no kale bango na ni na msundo sambo. Donc c'est que lorsque nous parlons de Empire Bakuba automatiquement ezo ke ningi moko na wengi musique 4x4 ndé monde les groupe Empire Bakuba blague te so petit bon micro kimia non je parle de zoki bango et baya ki veranga babi lokwa kune simbité comme ça on ka mofuna yo moko ya ona comme ça on ke senanga mais na salaka erreur ngabi anga mona okokate na kebenga ndeko na juna na convaincre na longole son empire à joindre biso malheureusement tant to bandi ya boulé que a morkese comme peut ça bien faut et comme orchestre na yemo fonga na longwa et ya ngona sala ke to kabona ki tanto ka imaginez basi ya ba musicien ba benga babi papa yo lo ba bien bundela biso na tuni ba onini babi te no mona biso na banda ba ndeko no ba bala biso te basa ba musicien kotanga kombo na biso te ngana ye na bandi kombana comment yo za mukolo za na ndako za na ba villa ba voiture obala mosi na hote oh tika boy tana bandi kombana lelo manda chanta bien nga auto bala mosi na e allez na oui ranson to relation na oui ranson ah bon nga vanda na parler na monika ka koroko fama ketala o oui ranga bia kotsa bango baza kombio ba mi balé na koti be bazaki na wasenga a présenter nga pe na yebe na nga wasenga ta présenter nga o mutu na nga wasenga ah tu vandit problème ote biso za na studio mais tozangi maestro mutabana sala biso ba boulot na studio ale makaba ba kena piano donc
Nanesi amona kolela mbisi na mai moto te. Les boss Scarpa de ponta ponta ya Karine Kapinga baimela kande mobali boye. Dalfi Kabambi deka kinga kati na Sadilwa. Anita Nise Ira Zaouya Mukuse ya Talo. Les boss GG Mukwa na Nzaji Poche Boya Mpiaka. Bakrezer na ba plongeur nyonso ya Lunda Lukapa Kafufu Dundu Malanji Nzaji Tume mabadiama epa ya boss Scarpa de ponta ponta. Famille Kachala. Bien, mesdames et messieurs, fidèles amis internautes, bonjour et bonsoir à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre à travers notre chaîne Restons Positifs. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Merveille Kodituka, maestro de la presse congolaise. Je suis très heureux de me tenir devant vos postes téléviseurs. Alors que je profite sous cette occasion déjà de dire un grand merci à celui qui fait de sorte que vous puissiez bien nous recevoir chez vous. Dans le maison, je cite Dalfi Kabambi deka kinga kati, le réalisateur de cette émission, donc veut dire c'est lui qui assure la lumière, le cadrage et pourquoi pas dire le son de cette émission. Et à vous qui n'êtes pas encore abonnés dans notre chaîne, veuillez vous abonner massivement sur notre chaîne Scarpa de Ponta Ponta en télévision, Scarpa de Ponta Ponta télévision, pour ne pas rater même l'une de nos émissions. Lorsque je parle de cette chaîne, automatiquement je pense à celui qui est le sponsor officiel de cette émission. Restons positifs, c'est lui-même le boss, c'est Scarpa de Ponta en Ponta, l'éternel présent, acheteur valable des diamants, et pourquoi pas vous dire s'il faut aussi les achats, il est là. Et pour vendre aussi le diamant, il est là, Scarpa de Ponta Ponta, toi Simbi Masolo, il y a diamant. Na Kanfufu, na Mlunda, na Angola, partout où vous allez, vous avez na posa ya kosa la cop, il y a diamant, ko somba to ko teka, Luka Scarpa de Ponta Ponta. Il est là présent. Bien, très chers amis internet, je suis très heureux de vous présenter l'émission d'aujourd'hui avec la légende de notre pays. La légende de notre pays, il est légende de la musique africaine entière, s'il faut dire, donc musique entière, et précisément musique congolaise, celui qu'on appelle Godé Lofombo. Godé Lofombo, c'est lui qui sera mon invité d'aujourd'hui, et c'est pourquoi je vous avais demandé de rester branché du début jusqu'à la fin de cette émission, car vous aurez à boire et à manger, et surtout vous ne serez pas déçus. Comme d'habitude, ma question est Kozala Yangai, et puis Mituna et Kozala Yaye, ma réponse est Kozala Yaye. Émission Ezali, restons positifs avec mon invité Tokotikala, toujours positif. Je passe aussi ma big salutation à celui qu'on appelle Platini Bafolo, Platini Mesa Bafolo, en direct de l'Angola. Le place wapi Scarpa de Ponta en Ponta, Azali ko taponé bani Azali pena. Wane pourquoi pas Kimberly, la sexy, Eric le destin, Eric Kinkel le destin, ma big salutation nayo. Et pas wapi Ozwami, je suis avec le vieux le Fomboyi, n'habitez papa. Alors, tout le long de cette émission, restez toujours branchés. Bonjour, Star. Bonjour, Merveille. Boni. Ah, Kitoko. Kitoko, donc, on a comme ça, Nzambe. Vraiment. Pour que vous en sentez bien, que vous la température bien, bâtiment du cœur, Kitoko. Tension bien, ils ont donné à tout le monde. Vraiment. Et puis, ils ont effort mort na sali. Vraiment. Ils ont grâce à Nzambe. Vraiment. Donc, on a comme c'est la Nzambe trop. Vraiment. Pour tellement Nzambe, là, comme ça, on a profité. Donc, chaque
na ba occasion boy dana kumisana ga nkolo intérêt na ya pardon pour idana ba msuba la muki ya lelo mais ba olo baté ba msubi ba la muki ba télémité mais bazana on a vie to biso ba tout télémi toujours lo bato tambola té photo kumisa nzambe vraiment alors Kota la yo boy vous êtes encore jeune mais lorsque nous pensons et lorsque nous appelons Godé Lofombo, lorsque nous attendons ces noms-là, Godé Lofombo, et comme mon boy, nous sommes on a légèreté, c'est qu'il y a mon boy, lelo. Biso, tous qui bébé, tu connais, tu connais, moi, 2 ans, 3 ans, 5 ans, beaucoup de makambu. Et puis que Pepe Kala Zalaka, Empire Bakou Bezalaka. Mais tant que combat, moutouma, ou na katuana, Lofombo na bas. Mais quand on a banda tant ou on a tilelo, comme si le fumon était lelo. Quel est votre secret? Bon, secret zanango et secret zate hein, ezaka que vous allez bien à mokili pour nyonso pour muta zala ezaka nzambe. Secret zate ko zala bien à mokili ko yeba ovana na bakinga et ko yeba pe ko zana discipline na vie. Discipline nzoto nzoto faut ko laisser ngo bien, ko laisser ngo mabete, ko zala lokosote. Et puis, vie à mon boulot. Mon vie, faut pas oser mon boulot. Biso to koli, mon boulot na lo bana ba sens nyonso quoi. Cause ala mta désordre té, cause ala pe moto atana ba vie à basi bende. Omoni kala bana ko sabiso, mise faut na banzele belle, pour na succès. Za lokuta, donc ba vie on a tout et ça là que et bébé ça ba santa batu et comme ils sont mon colo rapidement. Et puis là, monsieur Ezali, ndena auto le ba alimentation, foye ba kolia. Biso zoki chance wana kokuta na kobima mboka ventro, kokuta na pena ba médecin, ba na ba pharmacie wana OK na ba Paris OK na pharmacie tuni ba question mona ba répondre yo éviter kolia après ba 17h kolia ka susute moni biso na ba Congo mona na 23h bien mfumbwa kilo fufua danser olia nayo OK bilo wana tout et sala ke bipsa biso banzoto donc faut respecter moi bilo ke belé mais en bref ezaka ko za na discipline aux amoto kola koyoka biyoka yokate vraiment biso vana na ba mission ngana na comment encadrer jamais mission na moi sabino ke présent na biso mission faut za dans faut na base belé za lokuta za beza berera o mission faut za la danser o yemba danser faut noalara o mission faut mela boke belé pour un esprit nous sommes lokuta faut ba rachimo pour ba mona OK oza vrai garçon lokuta nous avons la discipline mutuna mtata na ndenge na ye bon le reste nzambe déjà na uti ko présenter Binoye Azali Godé Lofombo toyokaye depuis Empire Bakuba ya papa na biso Pepe Kale bazali batu oyo aujourd'hui lorsque toyo kabas automatiquement tu penses premièrement à Godé Lofombo. Godé Lofombo, si il faut parcours ils allaient brièvement opportunité je parle de parcours musical nayo. Comment au koki ko étaler en na liboso ya caméra na biso? Parcours ils moulayi pour ndengo oloba ine bandelia ngai na bandaki trop jeune. Yango ezo sala ke ba ope bazaki ba jeune ba tilelo ba omonanga na bandaki ndi trop jeune ba msu abandaka musalo na kimukolo nga na bandaki on pena na zana ba âge ba 10 ans déjà nazo sanga na ba orchestre et tant na komi na ba 12 ans na komi na musicien 13 ans 14 ans na betaka déjà na orchestre titulaire bassiste yango esali ke parcours eza pena mulai na bandi na Wiki Star et là qui orchestre mo tout yang na bumbu na se na kena Izeti les rois na Selemba ou et na Gal Mushashino non avant Gal Mushashino na Fantastique Mondo il y a Papa Viokolo et puis na beti na Choc Movema il y a toujours encadré na Papa Viokolo il y a qui orchestre à présent Jofi Filandu et na Gal Mushashino na bumbu il y a Fondé Moji. Après Gal Mushashino naliki nake na succès mon cœur et là orchestre moi ya mwana mwasi leader na biso za moi succès mon cœur na Kaluka
et tant on a longwa na ke dynamique acha na beti pe na Sipero ya Johnny Kel na beti na Mbatambuta ya Bandal na beti na Stop Control toujours na beti na Industrie Musica ya Kasavubu na tamboli trop Sipero ya Johnny Kel et na écouta oui Galm Chachino Suma Stars na Bumbu. Est-ce que on continue orchestre tous les alara en tout cas au eza lelo na orchestre tout na leka na te exact oui continue na yo peut être na ngabo orchestre ba jeune mais ba super orchestre monene pour ya utaki grand zaiko asalaki Joe présent sur Johnny Kel dynamique a chapé da orchestre monene malheureusement présent tikabiso yele mtazaki présent sponsor Ovoza ya masumu de Brende lelo ngana ki pena pilier kuna donc de masumu en dehors il y a théâtre azala ki pe présent masumu imba aleki ba chanter rebelo mona na Congo c'est vrai ça ebele ba leader rebele présent masumu aleki est-ce qu'il y a ba nepe ko beta ba disque oui tokotaka studio VV tokotaka studio mais au moni ya daki trop occupé azaki na directeur na RTNC et puis azaki présentateur à l'émission et puis azaki professeur à tant que ça na l'école et à ça la théâtre donc nous sommes nous permettre de à ça 100% dans la musique mais le col azaki bon azalaki te tilelo azaka na esprit na sens ya ko encadrer bato pour na mise à donner encadrement et azaka pena na sens wana yango nazoki temps azo ko encadrer ko théâtre azo ko ndeti nga lelo na bénéficiaire pour nga omoni mona ba na ba seguin ba wira na ba kakol ndenga azaki na masumu de Brende do petit na makambo bato mona na mpiri bakanchango ya sika na bandango banda kala alors so continue déjà du coup après wana na yokota ce qu'on orchestre grand frère nanga super choc de Chorambemba nazo combiner na orchestre ya Papa Nsimba Papa Nsimba na kenda ipona yekola metanga moni ki naza doué a retenir nga comme bassiste na ependa ya groupe na et parmi les élèves to kenda nanga nazaki retenir comme bassiste na na komo beta Papa Nsimba sauf que kuni zaki autre musique zaki rumba na bisote ezalaki nini rumba ezalaki ndenge bagene alelo baloba musique de recherche ok o baobeta na bawaloni na baal kilelo kutu te na bawaloni na baal de la Gombe ezalaki à sens wana po biso bana obeta chaque jeudi na restaurant na Inter wana chaque jeudi biso bana obeta wana et après wana Vieux Bwinga Yozwanga a meminga na Empire Bakuba. Vieux Bwing 737. Non, c'est lui qui vous a ramené dans le quartier. Zwanga pena na loboko ba kotinga na Empire Bakuba à travers Massanae qui vient dans ce quartier, vient réhabiller ba paix à son âme. Vous avez embrassé l'Empire Bakuba, Godé le Fombo. Tant à Memiwana, aux Alaki na testé les sociétés parce que lorsque Memio mbalama ba cotisation wana ba confirmer yo et puis kolanda ndingozo beta parcours comme si déjà ba yokaki ba sangona yo c'est ça non l'Empire ba na ba ngate ngate na milia musique ba misie mso ba nga ndeti moto na obeta lisolo personnam ba rosa da solisa za ikolanga yimda kutenga tozobeta na Inter na Ventimba akendate azela penati to silisi a se sacrifier jour wana pour a monaki talent na zakana ngo ya yebenga na dynamique acha azela benga petit aka a Godé yo betaka rumba da typique na biso un jour ozala grave oui osa nini ya na c'était na ya ko yiko habité aboya na mutema mo abi awa ba jazo zo beto aucun États-Unis au bima l'échec pour bateau babutama na nkuna baza mais yo siko na typique oza parmi bateau ngai nde na yo ka yo oza blague te banda jour na yo ka conseil wana et na kimaka ba orchestre ba quartier na zongeli yango moni mais na public boye na yebana ite oyebana kité bana ite tant ayenanga fallait na sala test et baboyi le roi d'Agui Vebouing babia ya daka na projet ça orchestre un jour
soka zo na ba musicien a olongo na bango jimsu mukolo moko akesa sa orchestre Oui. ba boya pena mais ya boulé alobi petit le ba boyi le ba compliqué yo ya ka vendredi na concert soko bo beta ngamona osato beta donc ngate senangi salama mbara mona concert bon nazaka fier pour moni merveille musique na biso ya Congo toza deux catégories ba musiciens. Ba musiciens auto sala ba test. Na ba musiciens ba sala ba orchestre bango moko. Alors auto sala ba test na ka fier pour biso ne ba musiciens. Pour ebele ba sala ba orchestre ba ba musiciens te. Ba sala orchestre na ba pe réunir et ba prendre pega sur place. Mais biso ba auto kenda pena ba vandi ba yokio ba juger. Ba zuyo. Moi différence. On a trop fier nango mais na pe ça rappelle merci na nzambe ndenge vebunk azora idée wana ya koluka moto akota na empire et puis lelo et damboka restons toujours en empire déjà comme ezalaki place oyo au vous qui penaton et place au pena ou essayer stabiliser qui pena lisusu empire bakuba ceux qui tokoki koyi bezalaki pour combien de personnes parce que biso la majorité de non lorsqu'on parle de empire bakuba ezalaki ya Pepe Kale mais na ba succession le sous na koyoka yoka comme si empire bakuba ezalaki composé na quelques personnes 3 ou 2 ou 4 comme ça. Alors papa Godé le Fomboyo o maîtriser histoire ya empire bakuba kaka na ndenge yo ambrasaki yango na tilelo empire bakuba ezalaki composé na combien de personnes? Empire bakuba pour nous répondre bien, il y a qui groupe, il y a Batebele, mais Moutazor Likanisiwana, il y a vraiment Seskin Molenga. Il y a Sangsaki 3 personnes, donc Pepe Kale, Papitex, na Vidilu. Bango Basanganagi, Bakredon, Bango Misatunde, Bazalokola, na Lobanin, propriétaire de l'Empire Bakuba. Mais l'idée où tu as vu Seskin Molenga. Vu Seskin Molenga, il y a bango, Seriwana, ba venir sur Congo, ba bango po, bazo. Il y a facilité ba tuba yemba, le roi bangelou na ba moment wana. Borké c'est tout Seriwana ba deka, au moins borké c'est belé, les disaïko langa. Donc basa ka ba massa ba selo orchestre na bango. Donc ils a forcément te ba chanter à danser bazawana. Moni. C'est que bango ba ki 3 bazaki 2 Pepe Kale na Papitex ba master na vie na bango Vedilu so bazo yemba so ozawa na foyo ka cher pour donc makamwe bango se retrouver na l'église okokuta ona orchestre de po orchestre ka ba yanke batu basangana na bango basali orchestre donc mutu so sa ténor yo mata yo sa c'est mais bango siko ba yena chorale donc zo mona moko sali alto moko soprano moko ténor. Et le Rwanda ils allaient na musique à Congo. Ce que ba vieux ba na ozana bango bazo yoka bango nga une fois paix à son âme papa na vient na so tabulei abetelanga li solo abi ya ba na sala kutu na journée azu bango misato atie bango na voiture na e bazana sima ba yembela ka ya yoka elengi ba otambola na bango kini mobimba po yoka ka elengi moni bango 3 wana nde bazalaki bakolo empire bakuba. Bango 3 na bazaki ba encore. Alors qu'est-ce qui a fait que non? Qu'est-ce qui a fait que Pepe Kale a comme en tête et puis ba yi ba plus que yi. Pepe Kale a comme en tête quand na public, na bisoté, na administration té. Public ne ba na Pepe Kale en tête. Mais bisoté na kati to ebi ya ba on misato. Et lo monter permettre ka comme en tête. Na kati ya orchestre azalaika ndenge mo na ba on mi balé na ba batikala. OK, donc bakabula mbongo ndenge moko décision so ozwani problème na président Babitex au Samboy ozwani problème na président Dilo au Samboy ozwi problème na Pepe Kale au Samboy na Pepe Kale ko bika ya zaki na large na les deux wana msundo Samboy. Donc c'est que lorsque nous parlons de Empire Bakuba automatiquement ezo ke ndenge moko na wenge musique 4x4 ndenge moko ndenge monde les groupe Empire Bakuba blague était sur petit bon micro kimia. Non, je parle de na terme il y a groupe le ouais tu vois qu'ils ont groupe wenge musique on appelle ça qui bango pena ba musicien ba kenda rapper ba test ba kenda pas ba grand calé ba do ba chanter au saranate ke ba comparer ba partout te ba musu na do biso ba vandi ba solo orchestre na bango
bazana bango tamsu ba chanteur te mais bango mo pe basali mouvement esprit ka yo bano sala de yo bano sala likolo babano yemba après mutu tamsu ay ko encadrer mais ba Pepe Kale ba chanteur ba kenda pa ba grand Kale ba benga bango ba pe ça ba grand Kale ba nzembu. Vous comprenez le niveau là. Blaguité. Ah, ça wa wenge et puis bazali na banka bana classe donc c'est qui bango ba bimé na banka. Bango ba sa so question bango wenge za kandi tisaiko. Ba massa ba sangani ba bito ça mouvement na. Muda sali ne testé. OK. Vraiment parlons mais tu raison toujours na pire ba kuba sanguna ngo ce que ça na minute oyo. Ah na minute oyo question même sanga ngambo. Ponga na longwa déjà. Na ko ya opesa sangwa pire te. Ngana longwa depuis kaka tango président Pepe Kale Koufi et quelques mois après na sentais déjà que ça ne va pas et na longwa nanga bon moni banda bane wana l'autre en 2023 na rolobelango awa ils a respecté donc ma empire pena président Papite Xaza vivant président du Loaza vivant bangonde ba répondre sur le empire ezapi ngana longwa pena na salanzela mususu. Je pense que Bayo Baolanda Bisso va comprendre réponse il y a invité Nabisso alors après Empire Bakumba. Qu'est-ce qui est devenu Godelo Fombo? Bon après Empire Bakuba nakat Empire Bakuba avant tout comme on a pas problème na créé un groupement Delta Force. Delta Force wana na yaki na pas Pepe Kale accepta kiango et ba première idée na ngai zaki et ça la groupe à part mais Pepe Kale a refusé qui a même en Empire Bakuba tant que Empire Bakuba malheureusement il a quitté Pepe Kale Koufi alors Empire Bakuba ba refusé Boulwana et le roi ba refusé qui en haut ngana bima isko responsable pour ngam na zogi bango et ba ya ki veranga ba bi le roi connaît simbité comme ça on ka mofuna moko ya on a comme ça on orchestre nga mais na salaka erreur ngabi anga mona okokate na kebenga ndeko na Juma na convaincre na longole son empire à joindre biso malheureusement tant to bandi ya boule que mon orchestre comme on peut ça bien faut et comme orchestre na yemo fonga na longwa et yangona sala ke to kabwana ki tant to kabwani ali yo kenda ku ye pa kenda ku mais côté mususu ba au lieu de travailler ba on va ko diaboliser ka le fombo mutu mabe partout donc na sala groupe wana na new kwami ozom ta ko aider au tepo partout ba lo baga mabe na donc mutu ko ya pour approcher obo ya da kandoki o ya ye mutema mabe ye bo donc ngana bano yebate et il y a 5 ou 4 ans na rozoba d'information wana et nzambe pas sali lelo batamte malamu balamuki baba no soutenir na minito je crois en tout cas ils ont soutenu mulaité bato ba vivre orchestre na pena bien pour lelo baté bele ba comprendre que zaki ba calomnie ezaki mabe pena makasi quoi donc salir ngara pour rien na makambo na yebite na mambo na salate ou pena salate et ndambo bato bavanda nanga ba komi pe ko la muka ko sala ba témoignage que non ce garçon asa garçon moura bien d'ailleurs asa na éducation au saranate et puis asa instruit et puis un bosseur quoi donc asa bena bosseur et ba comme panzape sangwana malé mbe bato ba comme ya sko vernga ko soutenir nga liboso na salagi parcours nga moko sans soutien j'ai souffert donc il y a des facilités. Pour quitter déjà Empire Bakuba, Papa le Fombo, l'Empire aux Agna Ajini, parce que aux Agna vraiment trop jeune, aux Agna Ajini. Bon, on a dit que moi, je suis venu tout, dans la côté Empire wana, na linga Europe, sangote po biso longi avec ça biso. Biso zabata mwana nsemia. Mwana nsemia avec ça biso mambona. Âge na date de naissance na ngam dawoye bangote. Donc attends on a fait. Et arasko so repesi yango bato ba ke calculer. Pas ti ba rejoindre. Alors ça et un péché qui créer là qui au problème tina babot parce que vous étiez trop jeune. Oyo na babot peut-être il fallait que son fils puisse continuer ses études normalement, mais il a préféré d'embrasser d'ailleurs un grand groupe comme Empire. Bon, Dieu merci.
na niveau ya Empire Bakuba tant nazo que nous côté Empire Bakuba na commis déjà na 6e des humanités naza na bleu blanc donc on a eu la classe na RP Empire donc ti nazo présenter l'examen d'état na beta na Empire Bakuba et tant au examen d'état côté bimi ba résultat ne bimara ngana na chwana na Empire Bakuba donc ba pepe kalende ba yelinga résultat que voilà aujourd'hui diplôme ne bimina kin au tala champagne ngo présence elinga fetina na Botswana donc nataki pena mwana muke imaginez que na 6e des humanités vraiment donc tu mets la machine machine aussi mbaté pour so tali okoyeba bakati belo oyeba vraiment très chers amis donc ça biso très chers amis internautes comme je vous avais signalé déjà que vous aurez à boire et à manger là nous continuons notre émission to côté sikoyo to tiki Empire Bakuba to yesikoyo na émission na papa na biso Godé le fombo na beto bingo papa to bingo vieux to bingo nani pona o benga pona na bana ba benga papa so benga papa ma bezate na pe na baleki o benga vie bakoko pe bazali na pe na ba grand o benga petit bakoko pe bazali bakoko pe bali comment vous définir la musique selon le fombo aujourd'hui? Musique ezelo mo bien nde mondela loba akomela biso na mikanda mais biso mo pende to vanda boy musique eza esengo nanu musique eza plaisir eza esengo epesaka pe baninga esengo yo mo so obeta ngo bien tant ozo beta o sepela voilà musique et après babi pe koma siko nini fobo bo sangisa ba somoro ezala agréable na mato ya bato oui wana peut comme bien pour musique pe ya mabezali o eza ke ba son eza agréable té mais bato bazo ka bien do wana comme na monde mabe mais pour nanga musique na mona ngo eza plaisir eza esengo pena c'est comme ça yo zo définir ngana définir ngo bon ngana za so na zo beta bien na zo travailler na bato mo be ba osala musala bien pongi ute ya raté tika bo aller ya raté tika bo donc esengo ne sengo et puis na mona ka mutu so na pasi ngana tala ka mutu na pasi be ba pesi mutu misala mo be sala misalo ya pasi mona mutu na ko mo yemba ou bien to beta ba mélodie mo pour travailler siko abosa ni pasi wana voilà ngana mona musique bon aider le monde zamba salango unique pour pesa moto plaisir et soulager moto et comme ça moto mawate moto sengo mutasengo Godé le fombo toyebi on a basse mais est-ce que aussi ma pe ba instrument mususu o ezake non en dehors ya basse ceux qui ba pêcher on peut boy o palola yango bon wana na opesa merci na grand frère na Ngashora Mbemba pour ngana botami na famille ya musique. Donc grand frère nanga tina bota mazada ya musicien. Et puis babiloko to monio na kutango na bébé. Okuti na ndako shora azaki na orgue, azaki na piano, azaki na ba guitare. Donc ngana nguluma na mateli guitare. OK. Na nguluma. Et tant na dona koli nango donc presque tout na touchaka. Et puis premier instrument nanga tant na zo bana wege star wana ki drummer. Wana beta baste. Tina obeta na super wa Johnny Kel na drummer. Donc nazo ke na boke semsu na beti bass ok semsu drum. OK. Donc nzamba sala ke na touchaka presque tout. Mais o penda naza nango bien eza basse. Eza basse. Alors que aujourd'hui s'il faut vous êtes vraiment une légende la musique africaine mais tout le la musique il y a Congo aujourd'hui est-ce que pays est qu'on reconnaître ba valeur ya Godé le fombo parce que oza mutu oza na ba apprendre ebele na kati ya mboka est-ce que oza reconnu na kati ya mboka na biso tant que légende nga batu ba reconnaître ngeza population mais institution nanu atamote même organisme biso to sala trophée boy nanoté à part naebi ba jeune moko ba sala trophée moko ba plébiscitanga comme meilleur une fois ba na monga ba jeune mais ba trophée to mona ya minene na mboka nanu ba reconnaître Godé le fombo jamais et institution moko te ya mboko c'est reconnaître et à part bana baba asemko ezaki association ba journaliste à l'époque
na bima pe maire ya Congo kutu banda wana tisiko mususu bima na noté et s'il y a donc la population mais ben institution mboka atati siko na oke na porte mo wana single audience ba ngate pona make-up na lemba na comprena que na ebité kutu na eba asute on dirait na kuna pe comme on bata ba science ou comment biso roi to na ba science te tout ça pendant le bienvenité na ba bureau belé na mboko na ba institution mboka rien nga population de et ça rozo tambola o mona mama mo batele misio papa yo lo fombo pe sa mbote na sepende na simbio abilo ki sala nga bien wana ba jipezo kende bo telemi lo fombo vient mi yo kenda naza mais non futu mona rayo o sali mingi na mboko mais jamais yo ko institution mo bo ministère mo bo yo au parlement jamais de la vie donc na comprendre raté et ma sananga mo baza africain ka ipsenga fallait pas au botama congolais bon on a linga olobela on troté pour comme à péché nzambe mo alinga na botama bon mais ils a pas si pour ngana no ba reconnaître ngati est-ce qu'ils a regret morobo petum ils a regret pour na yo s'il faut oui ils a regret au sali makamu na mboka ngo na ba âge nanga na Brésil bazelate Ronaldo phénomène akoma papa mo ba reconnaître ya chalo kolo place ba star na ba mbine ba chaka tanga ba jemité ma bito so ba konzi opena ba humain ba comprendre que non moto a do mériter photo saleboé pour les lots nazo ibisa yo ba maïli to zanango faut pas to kufa nango faut quand même l'état épaulé ba jeune ou ba zoya ba épaulé ba on ni par rapport na biso par biso vraiment pour biso le lot on a expert na Congo naza expert na son naza expert na programmation expert na basse donc déjà na trois wana déjà combien de jeunes te oyo ngana ko encadrer mais au ko encadrer ba ngulu te ngana za diplômé en pédagogie générale donc naza enseignant to yebi ba méthodologie makamebele eko senga ba matériel didactique pour zo ba jeune belo vandisi bango faut place wana ba koza na moité faut ba da place mo keza bien pour ba apprendre donc tout wana ezo senga accompagnement l'état oyo na bamboka mususu ba l'état na bango esala yango mais bisoté voilà vraiment quant à moi je demanderais aux autorités de notre pays, il faut qu'on reconnaîtra qu'à Batuya Boyi, lorsque Bazanan Bajene, lorsque Bazanan en vie, faut tout le reconnaître bango et que ça la bien. Bayo ba pesa ka ba trophée, ba moi na mboka, banani papa le fombo, to yibinini oyo, ba prince ya tiki, nakati ya musique ya Congo. Là, c'est incontestable parce que lorsque nous parlons de basiste, qui dar base, automatiquement, le fombo na base, ganga. Alors, to meka ko reconnaître ka ba valeur na biso oyo tozana bango en vie lorsque puis bazana na bon moi. Et puis kolukaka kopesa ka bango ils ba récompense na bango et ça là bien vraiment très chers amis internautes nous continuons notre émission là je profite encore de passer mes big salutations à celle qu'on appelle Claudia Massamba depuis Lubumbashi big salutations nom de la part de Merveille Kouidituka maestro papa nabiso le fumoto tiko kufé la papa d'icône aussi à mboka nabiso lambio oyo wapi alakisa badanse oyo wapi atikape lisusu atikipe baprinte na ye na kati ya miziki ya Congo baregret na ye okoki koexpérimente to okoki koprésente yango lolenge nini bon wana eza choc makasi po yazaki parmi bayaya oyo baporte nga na cœur donc ngai azaki parmi bato na consultaka soki na na problème soki na na problème azaki parmi oyo bato na kobenga mpona zwa conseil et puis ba conseil na ye edinga trop na vie et naza na choc mais avant atika biso na bengaki ye na yebisi na conseil moko apesa nga et puis na vivre yango conseil yango mpe sauver nga na vie na yebisi ya ozaka na raison talikambo yebisa nga boye na moni yango asepele makasa bia na sepeleki nanga donc
même lelo koloba o na oloba boy eza yimta alaksinga boya alaksinga nyonso alaksinga même ko swana neza boy ko sala erreur te ona sonsa lo fombo to swana bon bozaka na bazana chance po nga tamsuna mo ba réserve msusu po ya na ko finga ba alaksinga do na ko finga yopi mais er mona otala boy na ko finga te do vie Lambert tanto na Tokyo to telemi ezaki na atelier mo munene yaki na Japon to te biso mbale pour to yaka biso mbale na ba artiste o bazwaki visa wana et amoni ba japonais baye donc baye na mbota respect ona no mona te devanga ba gumba mi pinda bonga na ito zoka mo to tala ka ba to ba gumba mi ndika film ya Impress à New York no mona ka a telemi na couleur mona sa stade ko da toilette ba to baye go ndenge salamela nga siko na miso lambe lambe siko ba interprète ba japonais ba yuti ba regoder le fombo yo ba mon vieux bi petit yo da mutu munene mo vanda calme poani tanto zonga na chambre maman ba no laksanga ne ba swanaka ne ba lobaka donné na boy bena blague te sauf salaire okuta nanga to sola vraiment wana nyo seza ba biloko na tikali nango vraiment l'accès nga pena to vanda toko baloba bo so journaliste tuni bo yo répondre boy et puis bo mona na kina wa zokinga ndinga sala batuna minene akome o sala ngoto kenda nanga abisinga petit lelo to ke sala Jojo Mandiki l'homme des actions concrètes donc to vanda boye nga awa ye kuna mamile na akati to sala Jojo Mandiki l'homme des actions concrètes mona semaine Holanda bi petit to changer to comme na Johnny Lopez bon ngaka e ba coup de fil yaki ba to baboya ko zaka na je on a te yo artiste o tambola ko kumisaka batu ya mo intamso na zoki mo rekil mais ils ont déjà ba formation pour na minute o so na bi likamonga bongo siko si na leye ko la déjà ne ba sala amutu comprendre donc viana sali trop na vinanga trop pena ebele nzambe ka batela molimo na ye vraiment et puis ngai komi pasi ko kende matete wana po izalaki à chaque façon na vani nanga na démarrer car ba butu na kenda nanga to vanda juste na en face à portail le pont na bango to vandi wana mo molili ezaka to mela to zolia tiba xta na zongi même femme nanga tanga na kina wa de temps en temps na ba poko to no vanda na so pas ver Lambert wana et comme isko choc et ba moyi misusu pe au moins na ye nanga wana femme mo uta ba poto te ka ba bilokos talaka via la avec makasi na publicitaire ngana osomba ba biloko ba moquette au mona na somi moquette wana na za tire bouchon mo kuta na au mona ngo na soma en place wana ils choc vraiment mais bon ils a nzambe kaka ngana loba na chrétien nzamba loba na biso na circonstances je te remercie vraiment alors to kitana nous na l'actualité ces derniers temps Ferrego la organisation il y a stade de martyr na oyo wapi ko la livré le 24 juin oyo il y a année oyo mais apparemment et c'est que nous attendons que Godé le Fumbo vous êtes cité parmi les gens qui combattent ces concerts alors liboso la caméra soit qui Godé le Fumbo a ko répondre Naba baye o baoloba qui n'ont Godé le Fumbo vous êtes parmi ceux qui combattent ces concerts il y a les qui n'abino Ferrego là Godé le Fumbo wana eza ba calomnie eza bato a mite ya mabe bato moko be bazali bazolinga kosalir nga ko bebisa babana be kala ba profiter ce qu'on a makambo affaire et Dieu me voit bato tout batala ba émission chaque fois bato na nga makamna lo bango clair que faire azo mérita beta stade so combattre on a combattre na nini na lo bango azo mériter ko beta stade ada parmi ba top na mboka siko balina baksanini eza na bato misusu nde Godé le Fumbo na TV boy yo tamso kumisa so binani lo kantsanga na za moto wana erreur grave donc ngane na boye na za moto na yo erreur grave nga za leki ya shora mbemba et président o azaki président nga kufa pepe kale donc naza pena libre ya koloba o na lingi na o ya kokanisa so tozo coopérer na kokanisa te na komi moto na yo
naza moto no na nini bato pe batika kokanisa ke nga naza moto a tel ou tel non naza artiste neti bango mais nzambe apesanga mayele ebele yango ta mosusu babengaka nga na yeda bango entre autres yozali pe parmi baye oyo batiaka pe manzaka na bango na ba chanson pe ya réalisation na ba réalisation ya ba chanson ya fi rigola mais oui banzembo bakobeta na batala nsima zonga ngam na beta banzembo na album qu'est-ce que j'avais dit on ba banzembo na ngam na betango eza bato ya mitema mabe bali kosalir nga babandi yango lelo te baza ebele nga na bino kale bango na nini ya zobeta stade na epi na lobango bieso batuni na lobaka voix na ye eza voix oyo toko négligeant te na mboka toza quelque part na devoir wana ya ko soutenir bato ya bongo aza na voix oyo boko tya ekale pourquoi oyo eza bato babenga yango bakalomnie bato bazosala bato ya bongo soit bana bakwiti bie bana banini obi atalaki émission moko ta mosusu ngai na appuyer moto ta mosusu bango bayokanaka te o bongo naza libre te naza libre wapuyaki nani wapuyaki nani nayebi te bango bazaka na baproblème soki bayokaki ta mosusu bongo eloko nini olobaki ngai na okombattre bango na nini mpo napesi bango chance nayobi na soutenir bango babeta stade napesa bango kutu nalobi kutu ke batravaille mpo stade eza monene batravaille makasi mpo stade etonda sikoyo nasala so nini soki ta mosusu mpo na affiche na mire na nga nga natiaka affiche ya moto soki moto asengi nga okanda te ovai na ndako na yo nga natia affiche no mpa na nga non so moi natia affiche ya moto seki moto wana asengi nga soutenir lofombo nazosala boye affiche na nga yango voilà na osoutenir et maintenant s'il faut soutenir de manière mosusu to oyo to lofombo amonaki akoki kosoutenir mpe leki na efere pour que baleson di wana esala nini ese ekufa elimwa na kati soutien bien ezali kazobeta stade bato batonda na stade stade wana eza monene bato mpena bokende ebele azaloba yango mede fois voix na eza voix ya konéglige te na mboka nzambe apesaka biloko wana na tout le monde te aza moto akonéglige te mpo so abeti stade bato bakoti te oza bien te donc bato bokende stade ebele botonda bosoutenir fere sikoyo nini sofo nasala mpo yango nde ta batuna nga nalobaka vraiment kaka calomnie na bato mo basangani bajour oyo baza na besoin bazobanga mpo normalement public se comprendre que lofombo azaka vivant lofombo aza vrai artiste et puis motuna esalaka malamu lelo monde ekoma oyeba alo bato wana balamuki babanotala moto osi tobomaki ye moto tokosa bato kazaka ndoki aza zoba aza bitala aza voyou sikoyo bato babano kombaneke ezalaka bongo te alo babani kokota na nsima baartiste moko mpona kozongisa kosalir lofombo c'est tard eza mamwa nzambe lelo nde eza boye barivage ezongi bacoup de fil ezongi makambo to ezongi okoarrete yango jamais soki boli bolamusa yango boleka na nsima baconcert ya bato moto akobeta concert ne okende otanga nkombo na nga na mama ndenge wana eza na sens te donc eza bato oyo basorganize balingi basi bacomprendre mpo omoni vie nanga mwa yebisinga omoni soki okutai na moto akabeli yo mbala moko lobi nango obengi azoyamba so te sekake no oconsulte ake na pale atali boye to église moko te loge moko te esili omona esu te napesi vi yango raison do bato wana basi bacomprendre ke gode lofombo na bango azalaka te gode lofombo aza ya nzambe gode lofombo amilakisaka te asalaka misala na ye na ndenge calme avandaka na quartier na bango lokola tout le monde et bato wana siko bakomi déranger po mokili bando oyeba siko ke mwana mobali oyo non alobaka bien imaginez basi ya bamusicien babengi nga babi papa yo olobaka bien bundela biso na tuni bango nini babi te nde omona biso na bandako bandeko nona babala biso te basi ya bamusicien kotanga nkombo na biso te nga na ye na bandi komba wana comment yo oza mokolo oza na ndako oza na bavilla bavoiture obala mwasi na yo te tika boye ntango bandi komba wana lelo manda chante abenganga auto bala mwasi na ye
Adjana Djedi pa balaki moi. Ba mise belé ba komo bala poni eza combat on na bundaki ba so ba mise ba comprendre que tatouage lo ba bien alobele la biso. Ba opena ba balité bino so yambi tuna yo na âge no ba Rwanda ka moi ça va. So yambi Rwanda ka okene vitalité moi âge zana na se. Mais ba msupena ba âge leki. Faut tout na ba bag. Va misi Rwanda na bag to émission na bag na. Ouais misi ba kono nani. Ba belé. Alors ils ont ma bé, au moins une famille à Bassi, bazo lela, famille à Baba, famille à Bassi. Yo pesa moi na bango jeep, pesa mo bala été, ils ont rozo sakana moi na bango. Vraiment. Pas na biso li bala ils ont na valeur ko honorer ba parents. Yo du moi na bato tchena ndako na yo botsa ke bana pe ba koti ba université, o bala mo si on té. Voilà. Donc bato ba comprendre na bango que garçon alo ba bien. Garçon yo moto esalaka. Et puis merci na ba parents nanga pour malgré musique, malgré na botamina ya nanga musicien, mais ba parents nanga ba tenaki na tanga. Donc na zo instruction. Vraiment. Et moi ni salinga lelo pour moto à quelle classe, na moto à quelle classe té. En tout cas moi différence là. Na ba raisonnement, na brutalité, na belé. Vraiment. Biso to zo ki chanson na koleka na bande de l'école pour ba parents ba lingaki. Komoni Dieu merci pour ba msu parents lingi mais moyens até. Exact. Bon biso pe sirwana mboka pene la ki ba gratuité on a ezalaka déjà ba parents ba foutre la so ba chic normalement ils arrivent bien car bon mais en bref ils a calomnie bazo sala ke ba salir nga na rien ya ko kale faire jamais na ko sala ngote ba ko revoir be mission nga tout na lobaka. Et puis ba lisa no batangi batona batangi ba lisa c'est nga za na bango. Vraiment papa le fombo quand tout maintenant le masolo ya raconte na we ranson raconte na bino et ça la ki ndenge nini pour que okuma collaborer na we ranson to relation na we ranson. Ah bon nga vanda na parler na vanda na parler na monika ka koroko fama ketala o oui ranga bia kotsa bango baza kombio ba mibale na koti be baza kina wasenga a présenter nga pe na yebe na nga wasenga ta présenter nga o mutu na nga wasenga ah tu vandit problème ote biso za na studio mais to zangi maestro mtabano sala biso ba bulo na studio ale makaba ba kena piano donc eza boye nga na sali choix yo ko coacher biso nga na ibisi ah bon nga problème yate na rosala ngo sauf que faut senganzela pa pepe calé so senganzela pa pepe calé autorisé na osala nanga et babima bakenda pa pepe calé ba sengi pepe calé nzela pepe calé bing singa na parler alobi aider à senganzela aider yangona to banda bon oui ranson alors le lot relation zaneni relation le lot nga na comme na méfiance avérée méfiance à ma casse pour ces derniers temps quand bateau na lobby na bataba calomnie bazo sala ke ba salir kombonanga et batunaï balika ipeka na internet balobaki trop mabe ponanga et trop mabe ndena yebeli to batu ba oloba mabe yo muto za leader na bango muto opekisa bango so bazo loba c'est que yo muto tindi ou yo muto autorisé voilà nga naza touché na ba makambo nga na sali pa na bango et babilo ka bongo eko lekate makambo bango ba loba te po makambo lo beza ba calomnie mais o ils ont touché ngeza action na ye comme leader yende mfayi sabatwana c'est trop méchant ko tika batu na yo ba loba na moto tamso memisa o mai au moins na vie ozo kende place moko ba bido mai ezebele et salo pasi moto moko ye wana tata mwana mukata za ilokote amemiso bido moko ti boko mindako ba mai no ekomi yo na bana no bomeli ko négliger moto na memisa o mai te ko négliger te ko lekate yo siko yo moni moto na bazo finga yo leki voilà eloko ba on va sali eloko ya sali nga les salinga na komi na méfiance en tout cas. Donc, je sais qu'aujourd'hui même si ils appellent naé pour que beau travailler aussi mal sauté. Pour le moment na aucun été pour méfiance peine côté. Côté vraiment.
Bien, très chers amis internautes, comme on vient de me signaler que nous sommes presque à la fin de notre émission, je vous rappellerai que nous venons de réaliser cette émission avec Godé Lofombo, en légende. Godé Lofombo, icône pena, il y a musique qui a Congo Nabiso Oyo et Tali basse lorsque nous attendons des basses, guitare basse. Tout le monde a Godé Lofombo. Donc c'est que, Aza moindre été, Aza pena, moindre été. Alors, sous cette occasion aussi, je profite de dire mes big salutations à vous, les patrons de cette chaîne. Il y a une opportunité, il y a la chaîne Oyo Balobi. Scarpa de ponta ponta, Scarpa de ponta ponta, toujours présent, Balobi, toujours présent. L'acheteur est valable du diamant. Lorsque nous parlons de valablement acheteur, il y a diamant, c'est que Nangola Mobimba wana moto a simbi cette fois-ci ma diamant. Et c'est ali ko somba, et ali ko teka, et ça ponta, Scarpa de ponta ponta, toujours présent. Alors que derrière la caméra, les réalisateurs du Saint-Esprit, les réalisateurs du Saint-Esprit d'Alfi Kabamba, Balobi, l'héros d'Alombre, toujours, il est là, il assure cadrage, pourquoi pas dire la lumière, ainsi le son de cette émission. Alors, Papa Lofombo, Tokomina Souka, qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans un passage dans l'émission, il y a les lots, quelques salutations dans la soutenir. Puis tout c'est la école. Pourquoi? En école, bon, c'est l'angle à jour, bon, la météma, comprendre qu'il y a des experts, mais aussi à tout soutenir bango. Pour le bon, on sait l'école. L'école est aussi à Batubaya et Belé. Batubaya et Belé au Tchabango api. Il faut place. Et sur le Tchabango, on a place en haut. Baro y a moïté, intempéré, kabamboula, marame Belé. D'où il y a moyen. Moyen, on a ailleurs, il y a l'état de Ropesayo. Mais c'est un abisso pour soutenir bien. Faut dire que la tam sunakar. Bon, biso to betara andole. Siko na diembelité. Omoni au début la quarantaine. Mais tout le monde a bena muta diembeli ba soutenir rien, ba pesi mais biso siko le fombo expert na ko aider bela ba jeune ndene zabo. Mais muta soutenir wazate. Ba to bayaka ko apprendre ba prise de son, ba basse. Mais muta pas oya boy courant zate. Or sokoza épaulé na l'état structure efandi ba groupe ezali makamutu ba matériel les ebele combien de gens te ba ko apprendre prise de son programmation ko beta basse mais tout ça un jour viendra où eza que soit ba konzi ba bongo la mitema ou to ba konzi mususu ba na conscience ya ko faire ko avancer mboka eza ba avancer mboka na jeunesse vraiment. Pour jeunesse, ceux qui ont en éducation, en formation, ils ont mboka no lobby et aux ala bien. Mais pour les lots to bébé pour jeunesse, tout est coquille les lots. Il y a 10 ans, 15 ans, bazaki abandonné. Il y a les lots, tout ça na fruit qui kuluna banini. Moni bana mike ba yebi na bangote makamotanga ba yebi na bango géographie civisme ezate même église est lâchée comme mingi na miracle li ndenge biso banoko na église bazo bangisa yo moninga na oza na respect moningo e ba obanga nzambe lelo za na honte lelo za kutu fo ba ola sonde fo bundana diable vraiment diable kutu yo na mona été mais bazo bundiso combat dans le vide. Oh, il peut être voilà donc makambe belé za mabena minito yango moni pour toi avancer ça passe. Merci. Pour un message clé dans le bas to banga nzambe. Voilà. Lobby na biso za nzambe. Oui. Biso le loto za biso mais lobby place nzamba sala ke azaka nzambe pour moto ayebi lobby azate. Oko préparer lobby moye bien ote. O préparer pe lobby mais o eko yelo lobby oye bien ote. Donc yango na to za na biso na ko banga mingi nzambe. Ko banga mingi nzambe nzamba senga biso lo mo kaka albi to lingaye to bangaye et puis to lingana entre biso. Alors surtout tout si comme bon ami balé obi ke makamuté bongina vraiment. Quelques salutations ba o ba soutenaka yo na bandi na yo moko. Merci. Merveille ndengo ya po to na bumbo obi ke baté belé ba e ba bumboté. Bumbo eza parmi ba meilleures communes à capitale.
ils ont bien urbanisé balabala pena so bandia wa tikuna donc ok boyti ok makala ok boyti ok selemba so pozo mata boyti selemba okiti boyti ngiringiro omona te baba mo ekangi kacho donc rien bien donc urbanisé pena et surtout ils ont un centre ville à Kinshasa malheureusement ba te belé chik mobulu mais biso bato totanga chik sera bien omona kena ba la biso bumbu parmi na chik so ba tunyo ba commune dans na centre ville à Kinshasa so tangi bumbu to ozwate ils ont na circonscription ya funa bato ba habiter et bumbu ils ont na ba villa au mindele ba vanda pour na ba commune musu mindele ba vanda te bumbu so ya to la so ba villa o ba belge ba na ofanda ba na vana bumbu kuti pe na ba villa on mona piscine en donc na ba ne wana déjà so muto ayebi bumbu te avant na coin na bumbu ko lo ba bilobela vraiment donc bumbu est la meilleure commune na sepeli pozo na bumbu merci et puis na omona na sima caméra Dalfi Kabambi deka kinga kati Kabambi kinga kati te nzamba pambola e po ya za héros dans l'ombre nenga to filmer bo mta omona azate mais il mta sala son il mta cadrer il mta sala tout mais tant que vous avez basa hôtel l'émission à boire kelinga mandat ya oyebate yo be ba manga yango izoya ye kidiba vraiment ba héros dans l'ombre héros zo benda bague bato ba mona banage le fumbo wana c'est un homme sérieux et responsable moni pour au monde yambi star mu kolo munena na bague te abala na été donc baza bato basi na ba benga nga wana bébé on va nous qu'il avait un problème ngakati bambo te photo tout babango po isa obligé babala beaucoup ta bagaro isa ba problème te isa pour ko chambo ka itambola bien vraiment isa te ko bala ozo mona bato tchana parler au bala été c'est pas bien vraiment na pesi mbote na femme na ngai Blanche Mbemba moi ça libala moi ça bag na pesi grand frère na ngai Shora Mbemba wa sala ke lilo ngana zala ingénieur de son, bassiste, programmeur, installateur. Et hier comme d'ailleurs on rappelle est-ce que Godo ba que yo muto banda système moni lelo guitariste atambula na guitare na Congo ngam na banda guitariste atambula na guitare ne partout et ça l'a raté ils a guitariste atambula na petit mo même guitare wana mais ngai siko ngam na yi pena na la ta guitare na matano na ba bis na gena ba taxi na partout ma colonna yango. Donc viens nanga Shora Mbemba merci nzamba papa peso mikolo belé et puis na pesi bureau nanga directeur international à vie au moins ba poste rare na monde directeur international mais à vie Serge Nkamba kuna na Belgique na pesi me bubala kika na Birmingham na pesi Firmin Firangoma l'archevêque de Bandal secrétaire général à mouvement na pesi maison nanga production AP production na déjà na biso Marcel Nzundu na PC Bambote Otazali na PC ya Derek Mosi ya Degas Kusungana grand frère propre Chibo Chibaba ya Michel Dindamba Alexis Luwa Umpangi wana Kibuti na PC Mr British José Salai na PC na Angola Pati Mambulu na Allemagne na moni coach Mamadou Polondo Adolungu code ya Bundes na États-Unis ya Michel Lukubika Laurent Kadogo administrateur à vie ya mouvement na pesi Bambote Otozali et puis na pesi Ladim Voula de Paris vraiment zala prêt pour Mambo Lukaki d'ici quelques jours à Ozozwango yumo e Mambo Lukaki bisoza ba artiste to vandaki puis to tali pena mwana gal ozo mama na générique mo yepsa déjà bat bozala au CP là ils a quelques jours si vous déjà la dim voula de Paris na pesi René Labé de Paris Bambote Otazali mokonza kimbanse ke padu mandiango Bruno Lubika mbongo propre on appelle la pesi opé mutuma quoi Scarpa de Ponta Porta toujours présent Scarpa de Ponta donc fois-ci na kati Angola imba simbiango obige bando bana otanga kombo wana e changa pasi na motema nga mais si on a comprendre nga dona lubango lubango pena donc Scarpa et puis asola bien na bakisi asola bien bon nga siko ko sola bien za nga na fona yi bango nga voilà nga so ngoza no kuno sola bien mais nga a na sentir te na on demander mais le sengi donc Scarpa de Ponta voilà
Ah, babi diamant donc contrôle la diamant ce que comment y. Yende. Ah, ni yepe na yo tellement ma diamant au vente, au achat. Yi azawana simbi o kanfufu, o lunda donc Angola mobimba minso yo eza inondé et pas Scarpa de Ponta. Choix exacté donc mikolo à laquelle elle est. Surtout na sima Scarpa de Ponta. Donc keba auzana pour génériquement elle a dit me voulait zoya. Ya solo. Oh mais est-ce qu'on a makamona pena? Izoya donc to luke l'espace. Vraiment. Pour moto batu tout bazolanda na sima bona diamant to tika jeter. Vraiment. To tika tenter to chaye na générique à la dimvula. Pour générique wana solo aux États-Unis ya gilobi. Solo ba beta en États-Unis. Et il est lobby. Banzembo zo beta mais so lobby na ata yo na beta na solo ya générique mo yo ga lobby. Oui bino ngoti. Vous mettez musique baby. Mais bo yo ga solo ya la dimvula. Vraiment. Ba solo yo kana ya solo ngo beti bo. Do so ba bi mwana beta nga beti ngo wana honoré na bon voilà. Laurent Kadogo habiti solo à partir des États-Unis ya kilobi eza na kinawa générique ya la dimvula ata lobi bato ba hésita ki me ya la dimvula na ebisio et monsieur sinon mais ngena tuno za froza kenda nani vena biso ambunda akena nani les perks azana ya komaka ocha des zones mama imiko mazana e mais yepé bana do conseiller bango omoni normalement na musique luka obeta elo mo etika na mito bato au moins dernièrement na anniversaire ya mona fali popa orchestre mo ebeta kone komi place mo boy wana nani wana zande godelo fombo balo bazongele on deux fois partition na salango lelo na bandi plus de 20 ans passés tam sur 30 ans mais ti lelo bato bazo beta partition bazo yekola lelo na senga ba le père qui on sala mbunda moko oyo tam sur to programme ka po bato pe bayaka mona vie chilanga lo mbunda ya limbonda OK beta ne au moins parce que tit kunding tiki on comprend o ya limbonda chilanga ndeti ya manjeku le ba le père que lo batika li basala yangwana siko yeno lote atukanga tumona senga teke chelanga partition ya le père yangono moni na musique itokende mingi na musalo to sala uli tokende mingi na maloba kuchaka ba désordre ngana lingi suma mbona te to créer ndé to créer mingi na ba makamto zo beta les restes ko ya après surtout komi ko disitaka trop anta partition pena o valable précis o etika na muto bato ezate mabe vraiment un grand merci d'avoir répondu dans invitation nanga ngam na remercier ndeko yena bumbu gal auto be en gal mabela banka vraiment mabela ba Paul Dikando merci beaucoup ba do lungu vraiment gal yango ba Pati Mambulu vraiment donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, très chers amis internautes, c'est la fin de cette belle émission. Restons positifs, une meilleure émission qui a été proposée par moi, votre humble serviteur. Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre chaîne Scarpa de Ponta Télévision. Là, je vois automatiquement mon boss, qui est le sponsor officiel de cette émission, Scarpa de Ponta, balobi toujours présent, l'acheteur valable de diamants, et pourquoi pas dire, oui, talipe maramaro somba, yakoteka, diamant, nakati Angola, mobimba, Scarpa de Ponta, puissance, les sous-sous. Mais big salutations à vous, Fabrice, qui est le beau-frère du maître Fabrice depuis Paris, babik saltation na babi pene alena la zairoise petite propre na bébé na bango ya sika celle qui est ma nièce chérie bubatela ye nzamba batela ye pena akola kitoko bongo tokomina suka ya émission. Restez fidèles de notre chaîne pour ne pas rater même ligne de cette émission. Un grand merci à vous Dalfi Kabambe, le réalisateur du Saint-Esprit, là où se repose le cœur de merveille côté tout cas ce que ça la musalo ngai na la l'aise big up. Si maman tu m'as trompé gentil, tu m'as trahi gentil, elle est bonne à motema yaka gentil maman toyokana kitoko balana na yo sima ya mikolo mokaboye obongoli na yo makanisi
Yaka jasi mama ero. To preta ki serment na mi sans ambe. Me kasi lelo yo otali nga ipamba e. Scarpa de Ponta Ponta TV. Oh, eza chaîne moko. Bolanda kango à chaque fois. Et puis na bana koleka ya trop. Bon moni bino moko. Chroniqueur ya mwana muketa la ba question lokola tata mubimba soko ayokolela ki yango wapi. Ba question ya Bouania émission leki kitoko. Scarpa de Ponta Ponta TV le meilleur.